nge batata batikela kabiso telingi koloba ete ndengo koloba kango yo moko ete tata Simon Kimbangu kosala likapo fo atuna nkolo na ye bamvoala pe bakotuna papa Simon Kimbangu yango pe yo ozali kosala maaso batata batsai koloba yango kakotsa kozongela dako kende musika mingi te metoko yoka toli oyo papa liangenda pesaka na le 1er janvier na 1989 wana tango tokoti na mubu ya sika mingi bamonaka ete papa bakokumisa fete ya le 1er janvier eke batika batu nyonso bakende kofete sika na bango kasi monanaki ete kokofanda awa kaka kolela bapapa ezalaki ete toye na Yelusalemi mpona mabondele kasi mpona mokolo moko kaka oya le 1er janvier malamu tozonga bongo soki tofete awa na le 1er janvier mabe ezali wapi mapamboli ndi tokosilaka ndongo awa tango wana papa Mfumalongo kozonga noki na Kinshasa wana kotia bilembo na date ya le 1er janvier ndenge ezalaka mais awa na Yelusalemi bilembo etia makateme nini kosokola mai ya nkamba pe mabondeli makasi yango lokola tokomi pene na le 1er janvier l'an 2026 oya année ezali ya bilaka ebele 105 ans ya lingomba yango tokolanda nini ezalaka na le 1er janvier 1989 toli ndenge kaka papa alobeli yango eke biso toza kokamwa tokomona ete mundele azosala makamusi kasi tango nini oyo mutu mwindo pe akosala likambo ndenge tata Simon Kimbangu apesaki bilaka kasi papa Mfumalongo alobi te tobanga te bango bazwaki 1 quart 3 quart eza réservé pona biso kaka na kati na bolingo mibeko pe misala soki totosi 3 quart wana nde tokozwa yango pe tokosala makamusi oyo ekoleka kuteba mindele mais toza na doute makasi po toyebi kaka ete mundele ndenge akomi boye sumwindi ndina koki kosala eza boye te mais tozali bana na bilaka ekosalama kaka yango tolanda maloba papa Mfumalongo oyo apesaka biso na le 1er janvier 1989 tata mwana mpe limusanto bamama batata ndenge tosi toyebeli lelo le 1er janvier 1989 ezali kaka mokolo lokola mikolo mosusu kasi epesamani biso lokola likambo moko ya monene na ntina nini pamba te tosali 365 jours be 366 jours et tokomi na mokolo malelo ndenge bato na mayela babongisaki bamoneke ete mokolo oyo mozalaka mokolo moko ya spécial yango eye kokutana biso lelo mokolo mayenga mokolo moye nde epesamani na ye moko tata nzambe nkolo Yesu limusanto po ate tokozala esika moko nde toka matei tosi tooki ndenge biso banso tozali awa manso batei biso tosi tooki batata bamama mbala na mbala na kupesaka bino likambo wana muntu mwindu alungwa wapi
ntina nini biso bato mwindu totikali ndenge lukola biloko bizangi ntina eske mayela mazangi bato na mayela batunda na kati na bato mwindu basavant na biso bazali ebele oyo bakoki kosala mosala ndenge bato oyo mosusu basalaka mundele kasi biso tokokokaka te ntina nini mwana nzambe alobaki likambo moko na kati na mokanda mwa ye soko mwana nzambe alobi ete boluka liboso bokonzi na likolo boluka liboso bokonzi na likolo manso makopesama na bino likambo yango ezali munene malgré ezali likambo moke toki malamu e bato tondimaka te kasi ezali ndenge wana tolinga te Adam et Eve bango bazalaka bato mwindu mokanda mwa nzambe pamba te tosi tobongoli yango wana toza koyibaka lisusu ntina te soko totangi ete nzambe akamati mabele e na kati na mabele nde ye moko ayingeli na kati na yango mabele soko okamati yango omoni ete solo ngai mutu mwindu nalobaki na bino yango mbala ya yambo nakendaki na mputu ezalaki le 27 septembre 1961 mokolo mwango nazalaki na likanisi moko ya kala pamba te ndenge tobimaki na mbuka oyo le 12 septembre 1921 nde bapanzaka biso nde tozalaki lisusu na ntina ya kokota na mbuka oyo te leta belge amonaki ete malamu nde atinda banganga nzambe ya ndenge na ndenge na kati na mokili moye mpo ate balongola makanisi oyo emonanaka na le 6 avril 1921 kut na kati na mikanda nazalaki kooka pamba te biso tokotaki kalasi te awa na mbuka ezalaki kubanga mingi pamba te lavage de cerveau oyo bamondele bango bakanisaki nde basala yango na bato wawa yango wana nde batindaki banganga nzambe ya ndenge na ndenge basala nanu lavage de cerveau bazalaka na buku moko ya moke buku yango bakomaki makambo ebele kasi likambo moko ezalaki kotungusa ngai mingi likambo yango balobi mputu nsia nkungulu likambo yango nakamataki yango mpenza banda bomwana na ngai nakanisi banda 1924 na jwaka likambo yango nabumbaki yango na kati na motima na ngai mais petit à petit ndenge na motungusi oyo ezalaki na biso likambo yango ezalaki koyela ngai mwa likanisi moko monene me ntina nini biso bato mwindu bamundele bakonyokola biso basali biso mpasi lelo na ntango na biso tomeki kotunga ndako lokola yango tozali na kati na yango me soko totali oyo esalamaka na le 12 septembre 1921 na ndenge na mpasi oyo ezalaki na mbuka oyo ndenge batata oyo bazalaki na possibilité c'est-à-dire bazalaki na biloko ndenge na ndenge na bambuka tokozalaka bamosusu bazali pauvre bamosusu bazali riche e ba riche mpe bazalaki na mbuka oyo me mokolo oyo topanzanaki awa bato baleli kasi papa abimisaka likambo moko papa alobi bobanga te soko lelo bapanzi biso
ya solo bango bakuzwa muke me biso tango na bango bakukende tokotikana na ba richesse moko kusekana na yango te. Le 12 septembre 1921 bango bazwi muke bolela na bino te, bango bazwi muke kasi oyo tokuzwa ekoleka mokolo wana bakokenda biloko bikutikana na biso moyen ya kokontrole yango ekozala te, pamba te ekoleka soko bango bazwi moko me biso tokuzwa misato me likambo ndenge wana ezalaki na biso lokola me likambo nini oyo biso tokuzwa misato bango bazwi moko mais ce n'est pas possible. Ya solo tango bamundele babandaki kokende tomoni ete bo richesse na bango nyonso tu etikalaki awa yango wana nde bakamataki nkanda kusekana na yango te. Biloko na bango nyonso tu bandako ya kitoko kitoko ba biloko ya ndenge na ndenge nyonso tu wana etikalaka na muntu mwindo. Metata alobaki ete bango bazwi muke un quart eyo kozwa trois quart. Totala nano esiketi ka bango ezalaki ya kokosa ou bien ezalaki ya solo. Na jogili ne likambo na ngai mutu mwindo alongwa wapi? Makanisi na ngai ezalaka kozalaka ka ya solo, ngai mutu mwindo nde nazalaki na tango ya liboso. Donc Adam et Ève bango bazalaki bato mwindo. Pamba te mpasi na biso elekaki mputu ntia nkungulu. Eh bien tango nakendaki na putu nazwaki mabele oyo ya biso na memi yango na Bruxelles. Tango nakumi na Bruxelles nakutala na ngai nakamataki mabele kuna ya Bruxelles oyo ngai natiaki na kweni ya muswara na ngai nakumi na Bruxelles kuna na aéroport mwai ezalaki te pamba te sima na sima kasi esika tokendaki kolala tango tokiti na voiture batakisi tokendaki na ye tatanki mon père azali wana. Eh bien namoni nde bafleur baloni nga nalobi fleur kubima na ciment te ezali mabele. Tango namonaki nde bazalaki mwa distrait bamundele bamemaki biso nakamati mabele na tina kwanya muswar na ngai. Tango nakumi na chambre na bondeli sima na mabondeli na ngai nakamati mabele oyo na memaki na mukili mabisu na zwaki yango na lutendele esika tosala kabilanga na funguli na chipembeni natali mabele oyo na zwaki kuna na Bruxelles na tia yango pe pembeni. Tango natali yango mibale ezali ndenge moko na lobi na kanisi na kolonga kaka muntu mwindu asalamaka liboso esilaki ngai boyo makanisi na ngai mazalaki kaka musika pamba te yo na ngai tosito yibi nde Israel basantu nyonso tu tokotangaka na mokanda bazali bato ya mokili wana. Bato minene oyo totangaka na mokanda matata nzambe balongwaki kuna bato na mokili wana. Eh bien likambo yango esalaki ngai pasi. Donc kuna na Israel bango bazali na mokili mosusu biso awa na Afrique e na putu pamba te Belgique eza na putu tozali mabele ndenge moko. Kasi kuna na Israel kasi banda kala papa azali koloba na ngai okokende na Israel me nazalaki komitu na ndenge nini nakokendela kuna or que nzambe alalaka te. Bele tango tozali na kati na Bruxelles premier ministre belge monsieur Spaak abengi ngai alibi ete nazwi invitation na yo po tokende na Israel na bato na yo. Ndenge nini nani akufutala biso tike? Premier ministre monsieur Spaak alibi
tokufuta tiki na yo pamba te obengambi kuna donc ozali invité officiel ya gouvernement israélien tango na jungi na ndako na ye kulubana baoyo tokendaki na bango tozalaki sambo tosepelaki mingi pamba te mbala ya liboso tokenda kotala mokili wana tookaki sango baoyo bakendaki kuna liboso balobilaki biso ndenge bamoninaki kasi tango na biso kokaki toujours on dirait de comme ndenge mususu 27 septembre na lungwa kina kisasa poate na kuma na poto le 27 octobre ndeto kamataki avion oyo mema kabisu ti kuna na Tel Aviv kuna na Israel ngai mayele na ngai mazalaki bele tina boye na kanisi Israel ezalaka entre Dikolo et Mabele fana nini batata Abraham ba Moïse ba Isaac batu nyonso tu minene e Yesu aye kubuta bakuna donc batu wana bazalaka na Mabele te pamba te kuna bango bazali masumu izali moins donc le kanisi na ngai nazala ko kanisa kaka nde bango bazali na Mabele te e bazali pena kati na Dikolo te kasi bazali esika moko ya spécial ya solo to longwe na Bruxelles na busa na kanzela to kendela kite to komiti na Autriche na Vienne to jouer avion wana Athènes simana Athènes nde to kamati nzela tango bolubiete ale sikatsikawa to kena Israël eh bien tango yo ngana lubi malgré fatigue mena kulala te il faut na talent nzela auto ko kendela est-ce que Israël ngo ezali na Mabele ou bien ezali entre le ciel et la terre ya soro tokendaki na avion misu na ngai na dibanda kaka mais tango to baulubi na biso ete kanga ceinture pamba te tolingi tokuma na Tel Aviv lelo tokotala abi ya solo tokangi ceinture moke tokomi na taliban nzete ngana lubi na kanisi zalika kama Mabele bon tokiti esika wana moyen ya kusala nde inashwa Mabele kuna na aeroport kuka kite pamba te bayaki na ba interview na bango mbala di boso wana batu na television batu na radio ba journaliste ba interview ngai meli kabomboko bango balubie tango tozali lisusu na kati na avion tomoni basoda bakoti balubi bino banso boko bimate botikala nanu awa tango batuni weso ne minasi liangenda na lakise musapi na bangi baoyo baza kutuna ngai basoda alubi c'est-à-dire na BBC lokola na kumi na isika ba mondele ai bakanyi ngai kaka ndenge kanga baka papa kasi bakanga ngai siko yo makamanza mbe malungwaka c'est-à-dire makani sinangai makumi lokola soko perturbé mais moke son éminence na délégation na yo abu valise na bino abu biloko na bino allez na moni ba begi ba protocole na malete zalaki na ngai na maboko bakamati bagi kufuye yango kaka biso banso tukumi lokola batu minene allez tango tokiti batu yoso bazala kotala kasi mutongo nani metokuma na passerelle mpate tokita lokolo na ngai kumika na Mabele ale babingisi ba discours na bango balubi ete ya solo tuyibi tata na yo lubi ete yo ozali mwana papa Simon Kimbangu est-ce que ozali vraiment sûr que yo ozali mwana na ye batata nkimu bamvwendi bachimanga ya solo ye wana yesu ka bana batalinga balubi tozana duta mpamba te yo azali susu mwana moke alubi zalinga isuka yango na bomoninga mwana moke mpamba te nazali suka na bana bon dikambote soko yo zalaka mwana tata Simon Kimbangu ya solo pamba te to situ yibi pouvoir izana ye sengela bisu na tata na yo
pamba te mikolo oyo eleki mbola misatu mbula ekubetaka lisusu te biloko na biso nyonso tu isi ekawuki senga na tata na yo soko penza nde yo wana penza vraiment mwana papa Simoki Mbangu ntango kuluba na tata na yo akuluba na Yesu akuluba na tata Nzambe noki mbula ekubeta soko boyote lobi kanga biloko demi tu bisi nyonso tolengaki na batata nkimwe na bamvue ndie bisi nyonso tolubi makama bebi kasi batata nkimu bango bachinga mutambo tangu nazali kumwana kubanga bango dete ye papa zali kokosa biso kaka bon tangu to kama tiba mutu kaka baka tawana bavwatili milai wana zalaka na bango taba chinga na ye ministre na grand rabbin poate toka na baka na kupesa ngai ndaku tangu na 10 na ndaku ba pesi ngai na bangi eske na kulala ngai mokwawa batatanki mutu na ndaku na ye hawa ndaku baye kutia ngai bachinga pesi na kingo soko mbole kubeta te lobi na kufunga la valise te tango ye kuki bango baye na butu ala tok baye ko benga biso kana kulia ngai moyi de susute aluwi na kana kulia te bango pe baluwi lokola papa kulia te biso to kulia te mala mdibo kana kulia ende pe biso to kulia te soko yo le te biso to kulia te bien ana luwi solo na zanna fatike na kulia te bango pe baluwi biso na fatike to kulia te to kulia ka bele na poko na avion bandimi na 20h to kutane na chambre na ngai na kabaga ta appartement ba pesa kingai esikansikawa na lubi boki makamba bango balubi kona tatanki mu kola ya voka ale alubi papa bisto sito yibi malamu ete yo ozali kokosa biso kaka bisto yibi malamu ndio kulubaka na papa mo mbule kubeta kaka wana izadi kama na yo izadi kama na biso te ale to pesi di bonde batiki ngai ngamo ko bango bakei mendenge Nzambe akanisa ka mutu ya solo tango ekokaki na fatigue wana ezalaki na biso pamba te di santo salaki ba avion tango wana ezalaki lokola ba avion ya lelo te o ya lelo kokenda ka mbango kasi wana kala ezalaki na ndenge wana te bien na kai na mbetu na wo na yibaki na ngadi susu te soko balbela ngadi kama mpasie Nzambe pa lubi bo to talaka Nzambe apesi mbula te lobi na tongo tangu wana nazali na mbeto na uka telefone na fatigue na kamati telefone na uka mwana mwasa za kuluba na ngai eske eminence yange na ngana lubi ngai yo nde ya solo yo zali mwana papa Simoki Mbangu pamba te awana bisu mbula ebeti na Liban mbula ebeti la Jordanie l'Égypte la Syrie mbula ebeti mukile na bisu donc kota na yo ezali solo yo zali mwana papa Simoki Mbangu na lungwi na funguli barido ya fenêtre na tali kuna na se moyete na moni pe vers 8h na moni batata kimba kimi Mbangu kuna na papa ya solo Nzambe bisu to fuka meto sepeli bayo kamata bisu kana kamata déjeuner atujunguya metango babengi bisu nde to kokende na Jerusalem to kiti bayo kamata ba bagage seka Nathalie mabele esika balona ki fleur ngana le bibo on dirait na ta kutala ka ba fleur ale na kamati mabele na china kwa muswar na china poche tango to komi na Jerusalem na chambre na ngai biso bango ba so bayeto sambili bien sikasikawa na funguli mabele ya kisasa na tuli na chiwana na kamati mabele na jwaki na Bruxelles
ezaleka kamputu mpamba te bamokili nyonso nga nakendaki soko na Vienne soko na Atene mabele yango kaka nafunguli Natali nakamati kuna na Jerusalem Natali nga nalubia ya solo. Conclusion, muntu mwindu nde muntu na liboso nzambe ya saraki Adam et Eve. Mais mpona nini mpasi boye ba discours epesa manaka mokolowana na Madame Golda Meir ebangisa kingai tango ekokaki nde ifo tokenda na tombo de David tokenda kosambela ya solo tokendaki na tombo de David. Mais lukola bandako ya nzambe nyonso tu ezalaka na kati na yango ebie biso tokomi biso sambo me tango tuti nzembo na biso bandako ya nzambe nyonso tu wana ya bango ekangami bango nyonso baye esika na biso batongo balongo wapi mwana simoki bango bien curiosité na bamundele bayaki ebele ntina na likambo na ngai ezali esika wana te kasi ntina na likambo na ngai pati naloba te muntu mwindu nde moto ya liboso nzambe asalaki kasi lelo tozali rebut de toute la création humaine. Pourquoi lelo ngai na yo tozali kujelaka indépendance ya la Namibie et l'Afrique du Sud. Mikili mibale oyo mitikali sous la dépendance de l'homme blanc. Simana kujua indépendance ya Namibie, parce que cette année ici, il n'y a rien à faire, la Namibie sera indépendante. Ba mama na batata. Tozali kokende, tozali kondima yango te kasi bokopesa nga raison. Pays mibale oyo ezali pays de décision de l'existence de l'homme noir, en Afrique en particulier. Parce que position moko ezali sikawana ezali lukula eloko moko ekangama ejipi misu na biso moya komona yango ezali te. Yango na yezo alubiete bolo karibo sobo konjina dikolo manso makopesa mana binu sima. Ezali slogan lukula ya ndenge to mona kango ba slogan busito ko utiliser. Et pourtant c'est une réalité. Muntu mwindo na mayela na biso oyo izali na biso naza kulanda ka mwa makambo mususu oyo izali kuleka kana Belgique na makambo oyo isalamaka na mokolo maposo oyo elekaki le 24 décembre pamba te ba parlementaire na biso balubaki mingi na joaki moyen kulanda nyonso tute kasi na mekaki kulanda moke na ye ku découvrir moi de kambo moko et kuna pia bango ba belge baza kulala te. Mais tous allez indépendants depuis le 30 juin 1960. Batona mayela na biso e bébé bazali bebo e belé. Kasi tous allez kamote. Nyo surtout na biso bango ka batu bapesi. Sauf bakiti bini bovade wana salamia wa. Kasi bilamba na bango to couvrir bakiti bango ilungu na mondele. Ndako nzambe biso to sali ya solo bakaro yo surtout izali mondele asali biso sauf mamabaya. Et Sima, bango batu asali. Bilamba yu tu sali ornement. Mondele. Oh, il y avait ce wapi. Depuis 60. Le 30 juin. Donc, tu as commis déjà mieux. Moi, on a 28 ans. Mais, azali mutumoko, asali université, asali ici. Et kasi ndengeni niti lelo, moyete. Di kambo izali isi kawana. Lelo yu nakuko kanisa. Bamukini en Afrique, ni baleo etikali. Et aller ce qu'on a baigné en pays de décision. Moi, il y a eu des présidents de Tina et de Cambo, et Zana Bisouté. Tous allez raisonner, t'es pas tout découvrir les secrets. Bisouto sito Messani. Le loyo, Nazana montre. Bao, il va s'ala kamoto, soko logo kufi, solo, akobogisengo. Kati soko na lubi ndeto sala bisto ko sala te il faut mundela sala ngai muinda zala ko ngengawa soko ba bomi moteur kuna awa muinde susute di kamonini ezangi biso batata na ba mama di kamonini ezangi biso to kokota kakala sina bana mundele bana na biso nyonso bazana putu
bana na biso baza koyekola sur le même pied d'égalité que mundele et kasi soko ekomi na pratique ekomi na biso passe médicament nini qu'est-ce qui se passe au juste bamama na batata likambo ezali wana eloko moko ezangi biso me tokolukaka yango te totondi na diamant totondi na balor totondi na cuivre totondi na biloko ndenge na ndenge kasi ntini na kusalela yango ezali na biso te. Il faut topesa na mondele e café biso moko tokolona kasi mondele akamati yango akekubongisa boîte ekomi nesi café biso bandi kosumbaka e kasi biso moko mpani tobongisa te. lelo soko mondele atindili biso tolo te bandako na biso na kanisi tokuchunga ndenge tozala kutunga na ntango na kala e kasi matera ngo bakosalaka batolo ezala biso te. Batata na bamama il y a une dissension izali ici kawana soko toluki yango nzela te pati to retrouver ici kawana de solo mpasi na biso izali kaka l'Afrique du Sud lelo toza kolelaka bato wana bazala komona pasi bato wana bazala komona pasi d'accord kasi bamedecin ya muntu mwindu kuna na Afrique du Sud ebele baaviateur batunda baingénieur batunda kasi bakosalaka eloko te. me okende kutana na Australie kuna okomona ingénieur wapi okomona médecin wapi mutu mwindu azali te. batata na bamama toluka liboso di bokontinue dikolo tozali le 1er janvier 1989 tokamata ndako oyo mutu na mutu atonga yango na kati na motima na ye pamba te basekusi ezali na biso ebele na ndenge na lobi naza kolandaka makambo eza kolekaka na Belgique entre les Zaïre moyen ya kodevine yango ezali te mais pourtant c'est tout simple yango wana tobongisa mutu na mutu ameka nano koyiba nini nzambe alingi toloka liboso bokontinue likolo emansoma kopesama na biso lelo na sekusi oyo yeli biso surtout epai ya bajeune lokola bazali lisusu awa solo bozala komona yango mpasi kasi ntango bokojonga na bandako na bino boyambe na bino malamu nde boarrose yango tous les jours soko boyo te sekusi wana ye même esika bafaki même esika biso bakolo basekusi yango ezali monene bato nyonso bozala kotala papa zana esengo te botali kaka papa zana esengo te meme na kisasa kuna bayibi malamu nde papa zana esengo te pamba te soko na jui soko lontadila soko bena soko maître mbungu soko mpaku bango yonso baza koleka papa vraiment kokita motima na yo pamba te tala boye na boye ekopesa nga encouragement ndenge tosi tookeli na ndebondela papa wa nani c'est-à-dire nazali na susi na ngai ezali ntina mosusu te bango wana bakufi baza lisusu na likambo te kasi biso bato totikali nde nazali na susi na bato wana biso bato totikali ndenge maluba na bato ndenge na kocholama bien bapara mosusu bakoloba bana nanga bakende lisusu na ndako nzambe wana te obie bakoloba bon lokola basi bayambi yo solo na kutika na linguma mpamba te ezali nzela na biso kasi ukende lisusu na nkamba te na mokanda batata nzambe mwango balobi de mwa likambo moko ekozalaka na mutu esengo soko oke tokenda na mboka na biso na Yerusalemi bondimi yango kasi likambo ezali awa bokoyiba ngo moke tozala kosalaka ndenge nzambe atindi totungika bakatanda kwa nzambe boye mais tozalaki na likanisi te ba grand prophète du monde entier bango balobi papa fumalong mais yo oyibi te yo muntu mwindo ozalaka na yo prisonnier 4400 ans yo muntu mwindo ozalaki na boloko sikasika boloko na yo esili ndenge nini boloko oyo tokotaki na ntina nini. Et le 6 avril 1980 teye na bofunguli ndako nzambe oyo tolobaki nde tozalaki na debulu tosi tobimi
est-ce que ton dimaka yango penza sincèrement batata ba mama na kananga musikate tikate to bongola na bobandile ya muboyo tozali awa na kati na nkamba solo na kuzalaka na nkamba tena mukolo moye kasi cette année c'est exceptionnel ba papa représentant et ça le bino passe mpamba te ba musubo yake na bilamba te kasi na simbi bino kaka ezalaki na ngai na yo pati tokota na mobu masika isika moko pati tolata nano ndenge nini nzambi alingi oyo tosala pati tukukisa mikano na ye batata ba mama to sebili mpamba te tobutami mobu masika mobutami na miso na biso est-ce que mokolo tokokoma na le 24 décembre 1989 est-ce que tokozala disusu au complet ndenge tozali ou bien est-ce que tokozala disusu na ngoyo tozali yango ou bien tokokoma ndenge mususu makasi ya ndenge mususu tokoyela biso soko tozali na ngoya wana nde tokokoma na makasi mususu wana nde pesinga disusu makasi po ate tokenda liboso na musala otosituju tikate tata nzambe na nkoli yezu ni musantu abatela biso mobu mobimba akokisa mikano na ye nzambe akozwa 14 te nzambe a toujours raison pamba te bobandeli ezali ye esuka mpe ezali ye tobondela onkumi ya tata mwana mpe elimu santu maloba na biso moke oyo epesi bato tika te yango eumela seko na kati na mitema na biso tokokosalela yango mpo ate toujours kobikisama obatili biso mobu mobimba wa 88 le 24 décembre biso banso tokomaki awa na mboka oyo le 25 nde tolelaki mpona nini munguni abongisaki programme na ye nde il faut balukaki nzila bakamata makambo na bango oyo ya bondoki kasi bakokaki na bango te balobi ete malamu nde ebima kaka na libanda babimisi likambo na bango na libanda bake kookana il faut tosala bango tor ndenge nini wana toluka bango boye tokozwa bango te nzambe tata nkolo yezu ni mosantu oyo akolona mopepe récolte na yango mpe kozalaka bele mopepe bango baloni bango bakanisaki ete yo nzambe omoni makanisi na bango te kasi yo kaka likambo ngai nalobaki na ntongo salisa biso esika wana pamba te biso toyibe malamu ete yo kookisaka biso soni te na ntina nini yo otikali na biso tolukaki nzela ete toyiba mpenza solo yo olobi bozala na bolingo soko bolingani bokamati mibeko na ngai botia yango na kati na mabenga na bino ya molimo e bokamati misala bobanga na bino te bokolonga papa longisa biso oyo monguni asali biso boye yo moko olakisa biso ye malgré bazali mingi tosi toyibi bango yo nzambe na biso landa moko moko esika ye azali po ate akokuyiba ete oyo toloni na moninga yango nende kojungela biso kimia na nkolo eumela seko na njutu mpe na milimo na biso kimia na kati na mokili mwa biso kimia na angola kimia na kati na afriki mobimba kimia mpe na kati na mokili mobimba na komi na tata mwana mpe elimu santo amen Kimbangis moye tolandi te tokanisa denge papa oti kolobela yango makambo mingi eza komonana na kati na lingomba po ete babungisa biso nzela ya tata Simo Kimbangu babungisa biso nzela ya Yerusalemi eza komona toza komonana te donc eyemba nzembo bona chorale Yerusalemi ete Satan achiba nkembo na ye na ndenge po ete bakoka kobungisa biso nzela ya tata Simo Kimbangu bakoka kobosa na biso koposa na biso nzela ya Yerusalemi po ete tozangela nzoka nde Yerusalemi maso nde ezali nde awa tolandi maso ndenge papa Mfumalongo papa Dangenda alobeli yango surtout na tina ya milulu oyo bana kozala le 24 décembre ke obligatoire fo baya na nkamba
biso moko tolandi yango. Biso moko pe tozali komona mingi baza koloba ete na nkamba nini etikala kuna. Nzoka nde manso bazali nde awa batata balobi yango. Ba lavage de cerveau wana baza kosala biso yango eza komona na eke ndenge tata Molimo Santu Papa Simuki Mbangu Kyangani alobi ete tozongeli mabina na kati na Lingomba. Milato ya mabe na kati na Lingomba. Yango nyonso wana baza kosala biso ba lavage de cerveau po ete kwa kubungisa kutimi o bapapa bachikili biso na Papa Simuki Mbangu na Mama Mwelo. Yango Papa Simuki Mbangu Kyangani azali kozongisela biso makambo nyonso wana po ete tokoka kobunga te. Surtout makambo etali Yelusalemi po tongi nkamba tolandi yango malamu na Papa Mfuma Longo ndenge alobeli yango. Tozala bana botosi kolanda mai oyo tata sa koyebisa biso ngana telemi wana onkomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci Papa Mbenza. Tolandi pe maloba ya papa pesi biso makasi. Pamba te ndenge toyebi likambo yango. Tata Nzambe atalaka David po atongela ye ndako ya Nzambe me alobi maboko eza nini? Makila. Nde aponaki Salomon. Salomon atongaki ndako ya Nzambe. Donc mintinu na résidence yango pe esalami wana nkamba na Kilongo na Mayasima. L'action tozosala na kati ya nkamba ya koleka. Et l'action que Koko Abraham Fondation tango nkolo Yesu amatisi ba mur. Tata Kimbangu ati nini? Toiture, hein? Na ba fenêtre na ba porte nyonso. Azali boye. Alors, ce qui vous salite, orate bi orate te. Toyebaka likambo tozali kosala po eloba na Bible bien akolongo nango kuna akoti nango epai mosusu. Bongo bien bongo te. Taba fingi taba za koseka yo talela likambo oyo ozali kosala ekomema yo wapi. Mokolo wana kosepela nde kozala soki tolongi. Yango tolobi totonga Yelusalemi tolobi tolona tobokola bo bapaya bakoya oyokuta bandako ya malamu. Koko Abraham akoya bato akala bango nyonso bakoya tokomona bango tokoyeba bango. Yango tolobi tomipesa tokoma na point wana ya kitoko kosepele kozala libela na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen.
Ajene oye! Toyoki to toyoki te! Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole tobongisa basani sane ba mama sane ba tata